mingi na question bopose ngai ezalaka sans dépend na mibali mosusu ezalaka sans dépend mobali mosusu alinga mwasi na ye ntina suka ti bakonuana na bango akosenga na ye akende kotriche na libanda te mibali oyo basala vie aza avant aya koengage mpona libala ye basalaka nanu vie na bango nanu après aye koengage mpona libala na ye mpona libela mpo abokola bala na ye ngai mobali na ngai asala déjà vie e yango moniki asengagea mpona libala azwa libala na ye na kimia nyonso ti bakokolela bakonuna yango wana ngai vraiment napesaka nyonso oyo esengeli jamais mobali jamais akokende kotriche ou asenga nga permission mpo ye sasala déjà vie yango nalobaka bajeune c'est mieux basalaka vie na bango nde baza na kijeunesse boye comme ça ntango akokola vraiment akomi na sagesse wana vraiment akoengage vie na ye vraiment ya libela vraiment akovanda kimia na mwasi na ye vraiment mwasi apesa te bayebi ke aza fidèle kaka na mwasi na ye mwasi mpe aza mpe fidèle na mobali na ye na baage oyo toza kokola susu oyo trichaka vraiment eza vraiment bien te na bana mpe baza kokola nga loba lisusu soki mobali asengi ngai surtout mibali oyo basala vie ya luyenge etikala na bango na kati na makila soki mobali asengi ngai ke atriche nakoboya na ngai te mama nakoboya na ngai te nakopesa na ngai to asengi na place akende kosala na nsima mokongo na yo omoni mais pa na ngai vraiment asala yango te mpo asala vie déjà bima vraiment na basi sikoyo asengagea vraiment mpo azwa mwasi oyo bakosala vie bakobota na ye ti bakonuna yango oyo mardi eza jour oyo tozokokisa 22 ans depuis tobala na ye tozokokisa 22 ans kimi eza napesaka oyo nyonso esengeli ngako nayebisaka ye so omoni otondaka mpa na ngai te okoki na yo ye moko aboyaka na ye alobaki ngai se nasala déjà vie eza temps susu ya kosala susu vie mosusu te omoni se na engagea déjà na bana na ngai na mwasi na ngai yango esengeli na mosala na ngai yango esengeli omoni il faut toujours kosololaka na mobali mibali mosusu batishaka na nsima mokongo après kosutukaka ya botisi mwasi wana après ekoma matata après ekomi divorce omoni mama Rebecca vraiment matondo mingi na sujet oyo makambo ya spirituel mwasi vraiment aza amiyebi te aza nani na kati ya mokili oyo mwasi ayebi te omoni mama aza très important na kati ya mokili oyo omoni mabele oyo vraiment eza lokola Congo na biso eza na kati ya libumu ya mama nga vraiment na miyebi atake mama naza nani na mokili oyo mama aza na pouvoir makasi vraiment mama Rebecca mwana loba misusu eza te témoin eza ebele